La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye, oh yango. Voilà, chers amis téléspectateurs, une fois de plus, nous sommes très contents. Il y a qu'on retrouve Bino Lilo, une fois de plus, dans le programme Nabiso Vérité en face. Ceux qui ont moni tous aboyé, peut-être que vous avez la première partie à Vérité en face, tout ça, c'est que tous avez même jour, mais à deux vidéos différentes. Nous tous, nous avons suivi l'émission. Il y a Kao, il y a Papa Nabiso, quoi faire na ya bazego bimana mwasi na ye. Je pense que biso no sto ebise qui s'est produit à la télé et na plateau na biso awa ils ont format des badades et on n'a pas pu maîtriser papa na biso pour la situation ndenge ezalaki. Mais là grâce il y a mwasi na ye kaka parce qu'après ça on devait continuer notre travail en dehors à caméra. On voulait d'abord, le plus important, c'est sauver d'abord la vie. Il y a de Ronabiso Mobile, il y a quoi faire, parce qu'il est là, il a un problème, il y a un dysfonctionnement, il y a pareil génital. Alors, ils ont 5 ans, biso, tout mécanisme nous solo la bien dans mobile, en sorte que tout le caroyer bandeng ni to retrouver les de Ronabiso solution. À Salimabe, to robame mabanga, to lapide, to fingae, to yinae. Mais à la fin, tu comprends que tous les arabes humains, surtout tous les arabes erreurs. Au Ibi, au Fingi, ils ont les soum. Donc, moi je pense que nous n'encourageons pas Bandeko, Bazobimana, Bassi à Batou. Mais tant aux conséquences, et tant que Bandeko, Torotikate Ndeko va périr. À l'exemple de Jésus-Christ, moi, ça va commettre adultère. Du solo, je pense qu'on a rappelé Moutouté pour Moutouto, et bien, ok, Bambaye. Mabanga et ça peut se bonga lycée abena mali kamoko nto ebika sali sumute aba maman na maso libanga et tout le monde a kindaki. Donc pour dire que ce qui nous a mis à likolo azara après olimbisa biso to yeba après olimbisa baninga. Nous pouvons pas laisser notre frère dans situation photo idée et quand même grâce à contact moi si na ya pesa biso cela nous a permis ya ko maîtriser dans nous de Ronabiso pour que tout les gens aborder la situation. Mais pour nous rafraîchir, les mémoires, j'aimerais vraiment parler au Mekako Zongi Selabiso, moi, même 15 minutes, il y a les solons de kaki pour que Bandeko Balanda qui te base à la moindre idée, et puis tu as awa pour que tout y ait solo la lelo par rapport à la situation de Ngezali. Merci. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 982 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Yolimbi Sarate. Mais en fait, il peut arriver là, on a vu que
au sala mutumoro mabe. S'il vous plaît, papa, ça les machines, retourne mon micro pour m'embaucher le bas. Ok, voilà, merci. Mais yo peut arriver là, yo peut au salipé maman mabe, parce qu'on est humain. Vous allez rappeler pardon à maman. C'est-à-dire, si on rappelle pardon dans le cambo pour ça qui mabe. Assez on pardon de. Vous avez un peu moins gros sur ma bichotte papa. Vous avez un peu de s'arrêter aussi on a pardon c'est pas comprendre. Siko papa, pardon on a conseillé un moutango, di kamuni na c'est moutango pe na yebiete. Siko on a conseillé pardon de. Faut qu'on a moutango na yebaye puisque na yebiete. On a conseillé pardon de na limbi s'appelle de. Bon, en fait, Misso, il y a tout le bas. Tu as besoin de pardon, mais le dit que tu as totalement raison de dire que et là on n'est pas pardonné, tu ne sais pas quelle décision il faut prendre. Mais on a proposé le c'est juste par rapport à la réaction. Quand tu nous dis que toi tu ne pardonnes pas et puis au sein on peut pardonner. Est-ce que pour tout continuer mission bien, est-ce que vous acceptez madame Nayo à Tochaï place où tu non quelque part, c'est-à-dire dans le plateau, le temps biso to meka ko solo na likambo et puis peut-être à la fin to yeba ndenge nini yako erozongisa ye. Faut que nous yoka pour explication na e ekoki kozala non comprendre moté mais so na moko na yo ki non comprendre non bimate faut que nous baleto ka makambo te eza ka poto luka te papa qui est bien faut que nous bali yo di mutazo senga biso mi balé pardon c'est ça asali biso mabe siko ya oyoka ngana yoka motende faut que nous baleto yoka te moni makam susu bino basi na biso tozala moi différent na ba papa faut senga biso mi balé pardon mobali na nga limbisi nga pe na limbisi siko soki ya limbisi nga na limbisi ete c'est que et pas ensemble pas limbisi mti po na posa bo limbisi po vine zala bien siko mobali na nga limbisi nga na limbisi ete ezala bien te faut biso mi balé tozala te matin papa c'est-à-dire avant qu'il ne aux anneaux courant il y a te papa nga fona yo kanga za mobali na nga aza mobali na ngai fona yoka nyonso ya ye na mutu o asali mabe na yeba mabe wana eza pa na nga pe eza pa na mobali aza nde tout monde ne aza mutakanda makasi te nga moko na yebi mobali na nga na yebi ndeni na ko maîtriser que ce soit za na kanda bino boko ko maîtriser ngo te menga na maîtriser pour za mobali na nga je pense qu'il faut zalara na plateau papa Robert. S'il vous plaît, qui nous font la porte, alors font la porte. Quand c'est la bichot, nous avons bichot, comme ça, il y a bas. Problème, nous y a Bengili. Il s'agit de Vital Oboye. Firo, Yonde, nous sangisi biso awa, kotoka makambo yo. Et ça, Yonde. De Vital, Yonde. Ici, ma caméra, pour ba filmer biso, toyoka makambo yo koloba. Firo, lingo luka na vie na biso eza nini? Na couple na ngo luka nini papa? Firo, Vita, na bisi yo. Moi nazoki comporter au plainte. Nazoki de comporter au plainte. Pour la moni oza meneur de trouble ya bolingo na ngai. Oza meneur de trouble ya libala na ngai, oza posa libala na ngai kufa. Na ebisi yo. Luka. Osangisela na ba mama mikolo na ba tata mikolo boye viro. Na problème nini? On a sali yo papa. Obenga na mobali na ngai mesiko na ba caméra
s'il vous plaît. Oyebi nga bien. Oyebi mobali na nga bien yoka na ndako. Soki ezalaki na problème. Oyaki na ndako te po ani poto ranger yango. Faut benga batata mikolo boye na bakamera bafilme biso balekisa biso na TV. Viro mpona nini? Oyo futi ngai papa. Mama na ngai kasi olobaki boye mama. Oyo futi ngai. Olobaki boye oyebisi biso boye. Oyokisinga soni Oyebi na likambo miso ya bato nayebi likambo yango te kasi oyo yaninga asalini elongi yaninga asala yoka si otolobi yo motongai to nakoyoka te nga nazokende koporte plainte ya polisi ezoya tokosilisa yango na la polisi tokosilisa yango na boyi réputation na ngai beba bato bamona nga na bamona ngai ata nayebi likambo te nayebi likambo te akosala boye te ayebi mpa na biso ayaka aliaka so mobali na nga aza te atindaka ye ayotikela nga biloko ayotikela nga mbongo siko akosala bilo ya boye pwani oyebi te onde eza boye mutu nyonso akomona yango asangosi fi na ngai mpona koteya bato biso tolekisaka o likambo na télévision mpa mpona kosambusa papa wana ekonserne nga ta bomi ngai aza mabe mwa mobali aza mabe mwa mobali aza mabe na yini yo na vi na nga na nzela na nga namona yo te nayebisi yo nazokende koporto plainte na makambo oyo osali ngai s'il vous plaît. Papa Robert. S'il vous plaît. Okitina no yoki na likabia na Israël. Ata ya kene za problème te mais yo muto yo ba makambo ya lo. Asa moi sino ba okupe na na ba kimusika te. Oyebi famille na yo oyebi ba place no so okuta. So ka bina bia kene na kanda. Nous ça awa ba kene la police problème te. Mais yo o ba na awo yo kala de fiske makambo yo no na biso ya pardon la bonne. Chers amis téléspectateurs, c'est tout ce que nous juste après cette Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, comme venons de vous le dire tout à l'heure là, qu'il fallait tout me rappeler pour maîtriser le plateau dans Bichot, vu ce qui se passe. Papa Robert. C'est que les Cambo Bichot au Bengse Bino Awa, Yona Madame Nayo, vous avez par rapport à M. Vital. Je ne sais pas comment commencer, mais est-ce que vous allez reconnaître M. Vital? Au-delà, il y a quoi faire, vous avez comment. ndaki kokata masuki nde nalobaki te kokata wana mingi na maison te soki na posa foyaka na ndako kokata wana nde nayebi akani pire petitement okoma loba tokoma lokola bandeko sikoyo ye moto abenga yo wana émission parce que aza na problème na posa informe yo réaction ya madame na yo na compris c'est que nalika juste opesa ye temps mais na temps opesa ye nayebi so yango déjà avant c'est que eza likambo ya mabe oyo asali likambo oyo ntango okoyokango osepela na motema mais ozala na motema ya kolimbisa eloko tosengi oyo d'abord motema ya kolimbisa ozwa mpe mwa maîtrise pour ke oyoka oyo aza mposa yebisa
tina otobengi awa ya mwana oti koloba biso tout à l'heure que bimisaka te yo tosengaka pardon te mais na makambo oyo osali awa nanga na pose question moko papa parce que ti yaye awa en fait ayeli na nzela losambo ke baproblème aza nango aluki nzambe pour que azwa solution biso so tobengi awa azalaki parce que non seulement ayebi so problème yango mais ezalaki pour que aeteya mpe bandeko mosusu peut-être baza mpe na banzela oyo peut-être oyo azalaki nango mais soki omoni que okoka komaîtrise yango te est ce que tokoki na biso kokata yango peut-être toluka lisusu mosusu to mama mosusu omoni ke oza nanu prêté ya koba parce que je sens en toi esprit ya kanda makasi soki omoni ke okoka komaîtrise yango te en tout cas topesi yo liberté mpo na nini scandale te soki omoni ke tokoki kokusa yango ata mama mosusu en tout cas liberté na ngambo na yo mais soki omoni ke oza na mposo oyoka ye tokosenga vraiment ozwa ta na yo ya koyoka ye et puis na suka te bande tosengi yo vraiment avant que topesa ye maloba aloba nayoka eloko nini akali awa parce que ye akatanga soki nayebi te akatanga soki mabe oyo azokisaka nde ayawa mpo alobi sikoyo na miso na bino nde aloba limbola biso nyonso te voilà vital oza mobali ezala fort eza mpona vi na yo. Tu le fais pour ta délivrance. Tu as besoin d'être délivré et tu es obligé de faire ma camion sur Ningeza. Quand on a eu banque saoté, ma camion sur mon yazo sala awa banque saoté, cause a peut-être logo ligne empêcher délivrance na yo. Faut soit on a cadre wana. Ba obstacle même surtout quand on a vie, les arapos empêcher muto atteindre gloire na yo. Tu as un problème au yazo senga ke oza obligé ya koyebisa yo. Maintenant, dis-toi que ceux qui arrivent peut-être dans le cadre mais là, nous avons un cadre où on peut te protéger et on peut t'aider pour que ce soit délivrance. Je pense que c'est vraiment important. Au bout de courage, pour que vous allez dépasser. En le temps où vous avez des bisous, vous avez tout ça pour que tout soit un papa. T'as aussi le Kamazara à vous quitter. Mais t'as dit ça, papa, il est venu au Bexi. Pas fait ça. Maître, aya tchana ora malili aya tema. Vital, tu n'as pas de choix mon frère. Tu n'as pas de choix. Il y a une autre chose. Si on va y condamner, c'est que on peut arriver à rien. Il faut lui dire la vérité. Voilà. C'est Robert. C'est moi l'homme. Si vous permettez, on a l'ouba. C'est mieux sur le permettre. Fait na okufa. Solimbissinga te na okufa. Fait limbisanga. Nabiki. Kawana mbanga na limbisa yo okata kinga suki mabe oyo zokisaka na limbisa yo. Nazo limbisa nani? Kasi yo kaute papa yo kaiso. Fait nabiki opesanga confiance. Etakele kino. Mais c'est mon babo limbi. J'ai le camo et le kelengai. Pendant tant que je suis bichou. Ça doit simuler le micro, mettre simuler le micro. Il y a sur le bateau. On va simuler le micro. Donc, problème est dans le kuno. Yo kila mawafe na okufa. Moi sinon bon vivre na ye. Nandi ki aza femme mariée. Asala on a côté. Peut-être cause à ignorance.
aosona ye awa nabengisaki yo teke po boma ngai mais c'est juste nayebi kosinga bolimbisa nayebi ke osupporte te bien olimbisa kaka pendant baleta oyo ozala na mosala Robert komso akokata suki waka na mwasi na salon yo kendaka ntango namonaka ye je me souviens na barelation tozalanga na ye nayeba te kino akozala mwasi ta femme aza femme oyo na vivane en face wana ye aza na deuxième des humanités salaki papa bango a dégagé bisika azalaki akozi na ngai bon jour tokutani na yo comprendre te tokutani na salon place na kati akosuki osaki namoni ye atalaki femme oyo tondo vivre nga na ye nde kozongazongaka akoma otindela nga bafoto omona azokomela bamessage ke abosana nga te ndenge mpe nazongiselaka ya bamessage wana na bafoto mona otindela mpe bafoto andi esali ke yebisi ngai tozongana eloko te oyeli awa oyo nazala mama mwasi nasoki nani papa Robert Voilà, merci la réalisation. Je pense qu'il y a un bandeko batala qui première partie était tous en abino na même diapason, il y a comprendre le problème tous en ango et je dis merci na cousin, il y a papa Nabiso qui n'a pas voulu d'abord que tout le temps à Kombonaye et puis n'a pas voulu passer à la télé. Mais travail mouni ne salami grâce naye pour que tout zonga les sous tous a sous la possibilité il y a que zongi sa papa Nabiso le long na plateau awa. Bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, en tout cas, tout ce merci et belé, merci vraiment. Parce que pour Nabiso, il est moins impossible, il y a que zongiso awa. Mais grâce à Ndegonayo, on a pu que Sololanayo pour que tout le campé, pour jour en tout cas, vous avez imperméable. Toujours qu'on va côté tayote, toujours qu'on va au solano, mais le long moins, on a eu cette grâce, il y a au solano et à Kimia. Il y a les bossos de tout na ti tokoma na niveau o tokoma na ki koma ki na ojo wana de yomoko étant que mukolo ndako étant que mukolo mwasi ozaki ko ignorer yango to ozaki na yo courant moninga peut-être komisa bango na suka likambo bana okanisa. Ça va. Bon, problème wana oyo toyelaki awa babengisa biso na petit wana nayebaki te ba petit wana aza pi petit na nga donc coiffeur na nga kwa toko donc tokomaki ndeko toa bandeko ba na baniveau ya amemaki biso nayebaki te ke un jour tokokoma awa
nde toyelaki awa me nayebaki te makambo wana nayebaki te makambo wana nakoyeba ngo kaka e na moment tozoloba posa na biso eza kaka moko question tongi totuna ya liboso ntango oyebisaki biso ke oyebi ndenge eta aza nango mpo na yo kutu fe limwa ezalaki kanda moto elobisaki yo to vraiment eza pene ya solo ke yo motu osali ke ase retrouve na eta wana te ezalaki nango kanda wana nayokaki nde kanda na mavideo oyo asalaki me ngai naye nazalaka probleme te aza peti na ngai donc yo te moto okomisi ya kozala ngai te ye moko ngai nayebi makambo wana te apeti na ngai nayokaki kanda te ezalaki kanda me talaka nalimbisaki ngai motu nde nasalaki te me aza peti na nga soki likambo ezali okoki koloba soki kolimbisa ye mpe tokoki kolimbisa ye pour le moment okoyebisa biso ke oza prêt à kolimbisa ye parce que le problème na biso ezalaki que avant à procéder na délivrance ke baleka peut-être na baprière il faut d'abord moto oyo ayebi asalaki mabe ayo osengi bolimbisi et c'est par rapport à la gravité à problème nde esalaki ke tomema ye awa toya nango awa na cadre okotosona parce que toyebi que libanda peut-être enge esimba te nga totuni est ce que lelo okoki rassurer biso que na motema na yo ndenge bosololi na dosololi na ndeko na yo est ce que pardon wana mpenza eza sincère olobi ke olimbisi ye otiki ye nyonso eza nango na nsima na eza nango na maboko no te aluka délivrance na ye nzambe abikisa ye alimbisi ye nzambe mpe alimbisa ye mabe na ye etali ye moko me ayebaki mokolo mosusu okende kolinga basi ya bato yali nde mabe me mpo na ngai probleme ezali te nalimbisi ye po tozali kaka bato ya mokili nalimbisi ye ka ya madame kasi eza mpo na madame madame akoki koyawa te ayebi te yo na ye sikoyo sava olimbisi mpe madame te mwasi nakoki kolimbisa te mwasi akolimbisa te naza kutu na ntina na ye te me peti oyo nde nalimbisi ye po soki alingaki aboyaki alingi azwa ye na makasi te seka aza mwasi mabe mwasi nde nalimbisi ye te me peti oyo mpe nalimbisi ye oza vraiment sincère na pardon na yo oza sincère bon est-ce que okoki kopermettre biso quand même tokotisa ye papa tika komeka kokose wana awa soki akoti kutu na kopapola ye na kolinga ta yawa te nabi garçon oyo petit ayawa te nga kusu nanga mposa na ye te namona ye te nalimbisi ye me namona jeune wana te awa akota te po soki te tension komata lisusu papa limbisanga mais là j'aimerais que tout se comprendre yo lobo limbisi ye mais ozoboya komona ye lisusu c'est-à-dire de se comparer parce que biso yo koloba kolimbisi ye mais force ya pardon na yo mpona biso nde tozolinga tomeme na nzela losambo ezosenga mpena ke ya vandi awa yo vandi boye oyebisi ye ouvertement na biso nyonso awa ke olimbisi ye akende oluka délivrance na ye mpo olobi ke yo te mutu oprovokaki yango ezali kaka kanda moto elobisaki yo bongo mais soki olobi ke olingi kuta ata komona ye te wana tozonga lisusu mwa nsima osunga biso te na démarche oyo peut-être toza na besoin tosala na minute oyo nalobi boye nalimbisi ye akende koluka délivrance epa bapaster azwa kimia me nakolinga te nde namona na misu na nga tokutana na boye te nde mabe me akende kozwa délivrance nalimbisi ye na nyonso c'est ça susi na biso ezaka moko avanda awa oyebisa ye boye ndenge ozoyebisanga ke nalimbisi yo abimi na yake ye pisini na koloba ke ozwa kanda limbisa mpenza mpo lelo tema toyebaki eke makambo eza nango ya kimia toza na moto ayedaka biso tawa tozosenga na yo vraiment bolimbisi soki okopermettre biso aya tosola na nalobi boye papa akende nalimbisi ye akende pa bapaster bakenda kobondela ye azwa guérison nalimbisi ye nyonso mais ke po tovanda tosola lisusu eza te mpo nalimbisi ye boye sikoyo nakomona lisusu nde
nimbisanga nazo jurer ba sentiment na te mais elobe na yo ni ozaka na haine envers ndeko na biso on dirait quand des aka quand des alités na limbisi ya vraiment na limbisi siko elongi na ye okomona ngo te présence na ye toni ozosala présence na ye pe ata na moni te esa eloko te nde na limbisi ye na limbisi ye. Chers amis téléspectateurs, je pense que tout s'est retrouvé juste après cet élément, tout sur l'année non Mouké. Merci. Bienvenue à Kinshasa. Pour toutes vos vacances à Kinshasa, il y a un seul endroit idéal, calme, discret et propre. Auberge Magana Center. Auberge Magana Center sur l'avenue Opala 87 dans la commune de Kasavubu. Des appartements meublés et climatisés. Des cuisines équipées vous permettent de passer des agréables séjours. L'eau et l'électricité sont assurées. En réserve d'eau et de l'énergie solaire. Un parking de 3 places pour vos véhicules est à votre disposition. Auberge Magana Center. Auberge Magana Center. Pour vous, passez des agréables moments, des agréables séjours à l'auberge Magana Center. Auberge Magana Center. Appartement, il y a bien meublé, bien climatisé. Mon pépé, loko la kakana bundes. Venez et découvrez l'auberge Magana Center. Au Kominakin, il n'y a pas d'électricité, pas de problème. Et pas nabiso, na auberge Magana Center, solution assurée de l'énergie solaire. Maïezate kobangate na auberge Magana Center solution ezali bandeko bino bato bovandi na France, Allemagne, Suisse, Belgique, Hollande, Londres et partout dans le monde. Dès que vous commis à Kinshasa, il n'y a qu'une seule adresse. Boya, beau vivre. Adresse Moko Kaka, Moko. Sur l'avenue Opala 87. Na commune ya Kasavubu. Ya boye bazui wapi. L'auberge Magana Center. Ba séjour na kakaka. Nous voici, chers amis téléspectateurs, pour continuer le problème Oyo. C'est qu'il fallait un peu de la caméra pour tout sur la na papa na biso. Cette situation, tout ça, ceux qui ont dit que nous avons parce que biso le lot to atterrir na problème Oyo ya étape ya pardon parce que musala munene makasi ezali pour la vie de biso il faut d'abord se rétablir par rapport à dysfonctionnement Oyo azalango lelo. Merci beaucoup pasteur, bienvenue et merci na papa n'engo accepté azala awa to linga ito kaliloba moko ne to sengio ni no koyebisa ye na eloko mutuya na kolobela eboy na limbisi ye kasi akende epa ya ba pasteur soki basango bakende osala délivrance mais akeba na basi ya bato keba mukolo mususu za ba problème yesusu akoleka na limbisio keba nde na basi ya bato mesi na limbisio kende pa ba passer ba bonne chose de délivrance qui m'écoute. OK? Et puis rassurer biso que tu n'as rien à voir na état oyaza na mosiko kezayika kanda na ni vraiment tous à peu limbisanga naza pena moi convaincu na pardon na yo et puis naza pena convaincu tant aux observations que yo te moto aux responsable de makambo ekomeli
parce que vraiment ozoloba ya solo kolimbisi et que yo te mutuza okozaki problème wazana wana nzoto. Oui, nalimbisi ezanga te. Ezaka kande esalaki ngai. Mais akende epai ya basango akende kuna basale soki badelivance mais mpo na ngai ezanga te wana maloba wana alobaki na kanda nde nalimbisi ye. Mais basi ya bato akontinue lisusu te eza nde mabe sava na suki wana. Merci beaucoup. Je pense que avant de passer parole à frère Nabiso, ou à victime, plutôt victime, à coupable, il y a Makambo Nengelekaki et culpabilité wana, ou il y a porté photo de Nini Torosungaye pour que quitter Nango. J'aimerais d'abord te passer parole à ma conseiller puis ça me puis à la fin, Toroyo Kandoro Nabiso sera au Lobani. Merci. Merci encore pour la deuxième fois, Cordon. Na koloba mingi na garçon la so quoi faire. Quoi faire et loko sali ezalaka te. Au monde baloba ya balobaka. La salaire du péché c'est la mort. Dans la place ememio. O eza kufa. L'état oyo zanango. Eza itamoko critique. Faut luka ba délivrance makasi, o luka pe ba soin makasi. Kobimana mwasa bato bangi no pété. En plus de cela, mutongo to bimana mwasne omona ana rigueur à makasi mais au bangi no té. Même si bo bande ko vivre ne kala, o ko faire comprendre hein, o comment des femmes mariées na boyi. Eh papa nanga, ba jeune garçon o banga makambu te vraiment. Mwasa bato ba bala na mbongo. Yo zaki les a le passé, bo zaki ba fiance, ba chérie. L'époque à kala. Il est qui déjà? On croit qu'on continue à monter, même si il y a un banda qui continue à rappeler ma camion soit kala, on s'est rappelé et comme si botinet ba photo à lo bangi noté, mutumo boye au katake sou gaza da rigueur et puis yebié, ou bi famille mo bimba. Beaucoup bi quoi famille au bangité, au bi mana moi sinae. Au sali mabe papa langa. Au sali mabe moni de futio. J'étais yango e futio. Au souffrir makasi. Faut luka ba délivrance papa langa. Hein? Ba garçon nyonso basala yango en tout cas bolandanga bosala yango lisuté eza mabe makasi na lima mo poza mbongo John ya pesa ke mbongo ye apesa ngai ya pisto na nga somela nga jina sala nga bo eza belé eza ebelé likambo wana vraiment eza ye moko te tout le monde garçon so sala yango botiko sala yango boyebi ben inconvénient yango eza mabe makasi mbali mo boye tamsu azana village na ngo basala ye ba cérémonie moko boye. Peut-être que au bimina moi ça bato coucher na ye. Et ko zongela yo. Papa na ngai aza petit frère na yo, o petit na yo. Limbisa ye. To bi o mataki to mkomona obo rigueur eza makasi na asi na ndako bana kuna ba mekate papa. Limbisa ye. Ai na sama kuna yo limbisa ye. Pardon, c'est une puissance qui libère. Pardon, ils ont une puissance moko makasi. À reconnaître ma benaye, à y envers yo, limbisaye. Merci. Merci Gordon pour la parole. Et salinga bien makasi na komisi nzambe ndenge papa na biso François Zalala ki likolo na ebeka teka kolimbisa mais nzamba koti kati na ye alimbisi. Magende ngazolobela ngo mais tout le monde quand même qui est à l'imbécile. Mais ndeko na nga ya mobali eza passe na ba garçon oyo ba mesana ko linga azana mbongo na kende ko linga ye na sala boye ba mama msomo azana mbongo boye bi linya tilizaka bino azo tilize ba chance na yo ta lelo yo ndeko na biso mbali lobaki yango ebandela bi ya banga ne basa mabala te nyoso soki ya mona beta kanede na banga kate. Mais t'as la place et mimi. Conséquence à kolinga basi batama t'as la place et mimi. Toko baka ate kezama papa muto. Ndenga zo bakeza ngo yete. Et ko saka ndele mso tout moment payer na okaye. Osomona. Bolinga kolinga osomona muto zo banga te moi ça batu babali yolbite na linga ye kaka. T'as la conséquence à makase yeli yo. Lelo komo kitsa nazo kapasi nazaboy nazo mi mona ndoto na ngai te. Pona nini?
to ba yolinga kinzamba peso punition potika atata mwasi oyo bimaka ne kala masasu ya yote oso kutena ndaka libala sa bali bozala bien boza oyo bosalaki ese elekaki nango me botalela ya lelo me yo lobi te lokwa azalaki ya ngai lokwa alingi lokwa na banga na ngai basa mabaya te nalinga tala conséquence botika so bosalaki eloko ya kolinga basi bata mabali eza mabe makasi eza mabe mpe eza lisumu na miso ya nzambe nakoyesa bino botika eza mabe ta ndeko na biso conséquence kaka yango tozoloba kaka oyo esali ye lelo likola makambo wana mbongo eye na suka te mbongo santimaka nde mbongo eza eloko ya malamu mpe eza mabe po na malamu ya mbongo wana ekomema yo kaka nasala eloko boye mpo nazwa mbongo boye mpo nata mwa polo na ngai bien mwa pantalon na mwa basket na ngai likolo kaka yango kondimaki elinga mama mobimba mais soki oza na bonzambe na yo ozozela olinga mwa jeune fille na yo nde bomesana oza na age no moko olingi mwa jeune fille na yo oyo bokozala na ye mais kolinga toleka oyo eleki mpo na luka mbongo mbongo mpe yo moko mpe fo luka mbongo me mbongo yango luka na position na te luka mbongo na makasi na yo nzambe apesi yo mosusu makasi akosala mosala mwa boluka mbongo no mpo osoutenir mwa jeune fille oza na ye me tala botika yaya conseil na opesa botika bosala yango te mpo emema bino na eta oyo ememi yaya botika bosala te merci. Ouais, merci. Les choses sont à Bandeko, Tozali et Longo. Je pense que Tolanda qui est solo malam. N'a pas raison. De qu'on a vu sur moi, c'est Tinda qui a Kende Libanda. Je pense que Bisson est Tolanda qui a ngo. Mais pour Nanga, ils ont raison. Ils ont raison. Parce que c'est presque le même langage au Batubele, Basiebele, et razo Kende Libanda, et Zalara ke, Mobalazo Sepeli Sangate, Mobalazo Salabote, Nambetu Mobalaza Boye et Zaboye. Ce n'est pas ça une raison. Bande Konanga, la fidélité c'est quelque chose au Basakaranangote. Tant qu'on s'engager dans une relation, il faut être conséquent. Na oyozo sibir na kati na relation wana. Bible zo ibisabiso que votre oui soit oui, votre non soit non. Tango so s'engager que na ndimi ko bala mobali oyo to mwasi oyo ondimi nyonso koya simana yango. Eloko ya mutuya eza ya kolobela ndeko na biso po na ye quelle que soit faiblesse ezalaki na ngamba mwasi mais c'est sa vie. Eza vie na ye mwasi ya mutu elobelaki eloko te amona kaka mwasi statut wana ya femme mariée ça ne lui dit rien. Il fallait que Dieu puisse créer une circonstance où ekozongisa ye mutu à comprendre que yanke na vie azalaka te tozalaka na yanke moko c'est Yesu Masi. Yo ntango oza yanke na domaine na yo yebaki mutu akosukiswa akozala ata lelo ko gagner bimi champion yeba ke na saison mususu ba pe ba ko renverser ou ba kozala ki yanki futa kati mais ye efutier conséquence et komi ko zongisi malem ko leka ba conseil o yazwa ko leka ba mateya o yazwa. C'est un frère qui fréquente aussi l'église comme toi aussi tu les fréquentes. Tango bateya kayo eske makambo zo kawana ochaka ngona misala to eleka na ngona mopepe lelo a conséquence ata ba tchaki ki se ba piéger ki nanzo Thomas toté mais essentiel notre frère a compris que vie wana eza vie ya malamu te ko vivre na yango. Même toi ma sœur qui me suit de loin, oui boko bimana mobali na départ. Vous avez un métier, quand vous vous êtes séparés, au s'engager dans mobile il faut chercher à oublier la vie à Kala. Ce que tu as dans Mukanda, dans Isaïe, chapitre 44, verset 18, la Bible dit oublier les événements passés, qu'on considère les sous-soutis. Quand tu es dans une nouvelle relation, il faut que tu bosses dans la relation à Kala. Il faut que tu bosses dans la pratique au Yosala Kala.
quel que soit malamu nango to mabe nango, il faut essayer un peu d'oublier ça pour honorer ya mutu oya sepeli ko pesa valeur. Il faut qu'oublier qu'on s'adapte na o nzamba pesio. So nous comparer ba relation to ba pratique ya kalana ozana ngo sika, ça ne va pas t'aider dans la vie. Et ko sungono eloko mokoti. Qu'est-ce qui fait qu'une femme a comme qui mobile oiseau sepeli sanga pensate? C'est par rapport à ma comparaison. A fréquenta oyo na oyo azo vivre azo mona oyo ke sara oui. Bato ba ndenge mokoti. Zo ozo zo lelo eza ya yo, même basi to bala, même sur le plan alimentaire, o bano vivre pas na bino yango zo vivre na ndawa libala te. Ya libala ko za likolo to ko za na se, mais tu dois t'adapter par rapport na oyo kutani nango. En tout cas nzamba pambola ndeko na biso na motema oyo sepeli kokita. Koyoka pe kolimbisa epesama na mutu nyonso te. Quel que soit kanda na ye, mais sans ya bomoto ezo sala kati na ye. Mais kolimbisa eza faiblesse te. Eza ba qualité nzamba pesaka. Ndeko na nga za na position ya kolimbisa. Tika mukumbe zongela pa mutu alukaki mikumba na ye. Zala na culture wana. Mais yeba, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme aura semé, il est moissonnera. Oyo kolona, okoboka. Bible zo conclure, le salaire du péché, c'est la mort. La mort peut être physique, et quand dans le spirituel, tout ce qui fait dans la vie est aussi maté, parce que nous autres, on a travaillé sur bien. C'est ça la mort que la Bible parle. Le corps a eu quoi avouer en haut. Moi, je suis mabanga ezati. Parce que les faiblesses naïe peut-être ngana yoto na ba faiblesse mususu. Mais tout ça constitue toujours le péché. Tu vas kotana na liso muninga mais totala kaya bisoti. Mais lingi ko lobate que toi encourager mabe. Elo ya ye banti. Azongi na makolo ensemble. To senga zonga na mobimba. Ndeko na nzamba pambola. Même ndeko na biso mwasi kotazo kende. Zonga mutu. Zonga, zoba désir wana limité yango. Zoba posa wana kunda yango. Chez une femme mariée, respecte le lit conjugal. Yesi kama kote na Bible ba pesa mwasi kabala ba le bibale misa tutomine. O mérite za na mbali momoko. Oyo ko sepelisa. Si porter oyo ko kutana nango. Merci beaucoup na ba oyo bandimi pe kotika ba vie akala. Ko pousa ne pa Yesu. Merci pa ba o pe bandimi ko limbisa ba basala bango mabe. Kolo na biso pambola yo. Merci na ba o pe bandimi ko soutenir ba o pe bazana kati na faiblesse pour bazongela nzela nzambe. Kolo amona bino. Merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous disons merci na ba conseil tout par rapport à la situation tout ça. Et merci à pasteur Sony de loin nous continuer à apporter Pierre Nayo pour que Bandeko Bazala édifier Nanzela ya émission Oyo. Mon frère, je pense que nous on a fait notre travail. Ce qui était un peu impossible pour Nabicho la semaine passée, plutôt la 2 semaines écoulées. De l'autre réussir en haut, comme vous avez promis, c'est que il fallait d'abord qu'on maîtrise nos papa Nabicho pour qu'il y ait un plateau. Ce qui est fait déjà fait, bêtise c'est Salamaki, Torozon Asuna Simate. Mais là, il est là présent, à l'objet à l'émission. Mais qu'est-ce que tu peux lui dire pour qu'à la fin, tout ce qu'on a beaucoup, il y a basel nzambe pour que bango pe bazo skota au salam sana na ba ba do beza pa na zelimbisa joana ozaki vraiment tellement monté ata senga ki obolimbisa bongo olimbisa kati
au passion ata bapesi yo ngam na solo likambo okosupporte te limbisa nga nayebi keza basentiment mokili kosenga te vraimen olimbisa mpo naza kati ya bapriere mabondeli baosalelanga babi avant nabika fo namona nasingo pardon limbisanga bona ezalaki nga te kolanda kotala nde tono vivre na madame no ntongo azali elenge nde bolingo wana nde epousse surtout ozonganga nde insouffrance oyo naopesa kosala bandeko basala batika eki nasalaki yo mabe limbisa so otiki nga na okufa opasio na oyoka eleki vo oki mpo nakoka osenga okwa pamba osengwa mpona kati ya pui bandeko misu balandi bayali bana baozelanga mpo bazonga kati ya pui baseleki vo likanga olimbisa. J'espère que Asimo Sobolimbisi. Palo vana nonano. Chers amis téléspectateurs, je pense que on essaie un peu d'en parler en dehors, mais ce qui est important, je pense que tout ça dans la position on aura bien pour de recevoir pardon et puis de repérer ça bien un peu la suite quand on a l'émission. Bye. Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout un dossier cosmétique enrichi au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça il a un sérum sous forme de masque, tout un dossier crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, boutons, ma palata, et puis qu'on sait un sérum naïe, où ils ont enrichi dans acide hyaluronique. Tous un adulci gel douche, tous un grand format, un petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un pot. Tous un adulci cheveux, ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre na pamba, souki ils ont teinte, ils ont bongisango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça ils ont la huile, na bain d'huile. Tous un crème, pommade, tous un savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tous un médicaments dans le laboratoire CRMTA, tous un pommade Diazolex, où ils ont pommade antidouleur. Ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colokovimba, ils ont traité en haut. Tous un crème Borex où ils ont uniquement pour notre papa. Ils ont rallongé le système de papa et puis ils ont agrandi en haut. Tous un diazostimule où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général et pas ils ont traité frigidité. Ils ont sous forme comprimé. Tous un zinginalis présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire. Où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout la méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tout la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre d'être maladie à PC, mycose, et c'est là qu'il y a mibali surtout, il y a sapatou. Maladie loto méamycine crème azo traité en eau tout ça allium est azo traité toute forme il y a hypertension azo normaliser tension na yo soki tension est mataga akiti si a normaliser soki kitaka mati si a normaliser et ça à partir ya ail tout ça na menga oyo eza produit moko anti-anémique bato bazaka ba connaissera problème et anémie quelle que soit l'origine nango menga azo remonter bango eza tonifiant pe ezo pesa makasi énergie na nzoto wana eza gamme ya ba produit CRMTA
laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au monde et ça mis à partir de la nzete et de Congo. À part les qui on a si côté la bino, tous les maladies qui sont traités, tous les préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple, tout ça une préparation mon corps et permettre de réduire la dimension de myome pour faciliter le robota. Tout le qui si peut se rappeler, tout bazou le robota, voilà tout traitera en couple. Et contact nabiso na Kinshasa, ils ont plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et Nalibanda, tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà les numéros à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba tene tondante oyo esala ke muntu abima ba mafina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ko solution na problème na yo.